Mutu nouvelle esali malamu azate. Nouvelle esali mutu moko te malamu. Nouvelle ezokisi mitema bato. Nouvelle epesi bato pasi. Ya mwana mwasa bato azano no jeune akosi même pas 40 ans. 38 ans. Akosi même pas 40 ans. Mais asali makambo non to mona te bana to bota misi to koli oyo. Asepelisi bana pas sepelisi mitema ba parents ya bana. Ta olekiye. Moi c'est monsieur Bazali. Vous comprenez pas monsieur Bazali koza mutu ko kitise na seboye ka pona mobali. Tango yoza mwasa ndako. Yeba ke mobali so bana basi libanda ba okabona kaka. Ata basali 3 ans. Ata basali 5 ans ba ko kabwana kaka. Yoka mutu ko tikala wana. Yakobe ba mama na biso ba fandaka ti ba kufi na mabala. Ba papa to bazali mo bulu. Si. Vous comprenez que ba mama so bazolanda baso na libanda ba ke bo mabango. Jamais. Bavandika wana ti suka papa lembi ayoko kasuko sala eloko te afandi. Okay. Azoko kasuko kende pa ite afandi. Okay. Prostate pende ba bango basala kasara makama sa te mingi prostate pe ngwana na nzoto wo. Ozomo pa zoko kasuste musupo muna AVC. Azasiko koseka okende te. Aya kite so madame wana. Kolela bato nyoso to tina poto. Mwana mwasi wana yaki na moto moko oyo mutu yo oyeka pula ko kitisa ye. En tout cas, si on sait que moi, si on sali on sait que les liwa akufa. Yé pas kufa. Eh, yé petit comme kili. Nza me petit ka été. Nza me pas bomaye. Moi, c'est comme bali angwa so comme moi c'est musu patia na ndako. Biso soto ba meka bisoti. Biso so balinga ba kitsa mtina so na se. Oh. Mais ba ko kate poani. Ba prière à makasi pe famille na pe jeter. Na zape mutu na kufa na côté. OK. Simba te ivinga ko non. Non. Nga pali nazoko kufa nazoko lamuka e osimba te. Ya. Foko boyaka. Si. Yana batu musuba kufa na facilité. Iliwa pele ya kei na ya kei. OK, bikufa. Bikufa. Ngala bikufa te. Bona nanga bien. C'est là où je suis plongé. Ce qu'on vient moi ba deux fois zaka na vie moko cigarette pasanga ekobo. Biloko misato wana. Boko moke na boîte. Bilo basi boche bambongo ebele. Bozomela. Bozoza bana mikeo. Wana ngana na bandango te bazoza bana mikeo baza bana na bomba basoma ba masanga. Zana koso. Bazana bambongo bazo awa. Yango na biso ke piège ya basi ya ba deux fois mingi zaka basi waza en vie de couple. So basi waza na mo eloko. Mingi na deuxième troisième femme ya bakonzi. So na kota ya jalo bana biso. Le londe ki deux fois yeux en pleurs. Tant so do sa la vie wana limbisanga ba mades. Na otanga tembo comprendre. Eza ba deux fois. Mazalaka ba PD ya basi ya bandumba. Bamikana na bango. Bangonde bayaka na babale. Témoignage na ba miso pe basala mo déjà. OK. Monsieur le gouverneur bamba 7e bagarre basala témoignage wana. Quand peut tu reçois témoignage avec Gabi? Témoignage ya Otatola. Yani. Otatola ba mabe yo sala na mutu. Non, ça on tatote la moto te. Mais ka solo ngola. Combien de bateaux batatola automuna ba osala ka ba vie wana? OK. Ah. Combien de bateaux? Batatoli, mais on continue toujours kosala yango. C'est démoniaque. Bandaka na za mta masanga te. Na mta diamba te, na za mta babiloka makasi te. So na kosa ni mukolo wana na kozo tamwa baba midigo mike mibale wana 4 na 600 pe na passe. Na za mta ba vie wana te. Donc na fana na ba lesbienne, na la sala te lesbienne te, na fana na bato mela ba diamba, na mela diamba te, na sala na vana na bato mela diamba ya zoba, ngana sa ba kiss. Ngana sala ya muti. Dans longtemps to sala musala sika moko pe to tambola ka sika moko. Oyo za malamu ezaka koyoka pe kotika. Kamwale resale maka. Esale maka teke bosala ntoto demo payaka. Demo yaka la kacha komisango elengi makasi koleka mobali. Osomona. Pona dozo mona so mobali simbio ozo sepela soto mona ngoti na mote. Mais ye mona mosi soko simbio oyoki penda gu koleka. Yoko comme na monde mususu. Le président Elombe a susté na NTPC. Tant mon qui a sali vraiment une lettre là et tout le message sali na page Facebook na arrivé à ça sous na
en TPCT. Yagabi, yo posera qui membre et puis vous allez dans moi poste moko vacant la carte ya en TPC plateforme nene ya ba théâtre. Donc disons il y a un groupe théâtral nous surtout à Congo. Et ça qu'on dit Mama, if love is crazy, love is for me. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Le monsieur Sato Babango avec Yves Ipan, tous de tête de fola, avec la série continue, toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, donc nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Tumba Lamba, Gabriel Bolembo. Tous années, Yagabi, bonne santé, bonne musala. Santé bien, Moussa Pezo qui est bien. Okay. Ça c'est bien. Alors, Moussala, ils ont toujours à Lamba tout le bas comme d'habitude. Ils ont bien, mais aussi quand on va s'abonner, s'abonner massivement à Bolembo officiel, il Lamba kuna comme d'ailleurs comme on a natika. Natika dans ça ni ba émission normale parce que pendant qu'on s'abonner, donc faut qu'on simba ici, on va s'abonner. Pour mais si quoi aussi mbakisi na sens pour va s'abonner oh donc même si va sima bazali blog ozi penda pesika kokote la tango lobi bongo yonga na yeba yo déjà na yeba yo kokokanga te biloko na mambo na yeba yo kokokanga te na yeba yo donc na yeba yo très bien comment bangela yo comment bangisa yo déjà le rôle moni ba s'abonner pena sustain et comment bang ça pe comment te bangisa pour aller on zonga na tumba oyo te bangisa ngate mais non ça musala moko boye oyo eza bénévolat vous comprenez non sala yango pona na sunga ka batu botala kana bino eloko balamba ngo ndenge nini mutu so tala ngana ba mibali babenga kanga ya gabi osala biso eloko moko to yebite na vie biso ba o surtout biso ba célibataire o muso ba ngina tinga yo mwa sala melanga te ngala sala ka epa sala ka otune ko so moko tune ka lingala de préférence yo moko luka OK okota ba McDo lia ko to lemi pe ba McDo ango fo luka oli ata madeso so ngata na mboka na yo oli ata mwa boeme o mwa ndenge obanda te mais na tala ka émission na yo en tout cas na komi ko lamba na ba vite fait na yo na komi ko sala ba vite fait na yo ya sali vite fait so comprendre et so la ça que nazo aider batou on a ça musala moboye ezala ngona bozo futanga ne lokote ezaka ke bo s'abonner car bozo ka lisa pe s'abonner mais lui c'est pas les comme la bango kilo nazo comprendre donc va s'abonner va partager les sous va partager ba ba s'abonner OK on comprend merci na Christelle Freitas on a besoin de benga ke le boko longa mobali donc merci na ye merci na Mireille Kazu merci na Sylvie Akake merci na Chuchu Luambo mwana ya Luambo mobimba ya tata merci na bino Sylvia Kaka kenda zonga lo kolo monene o wapi danger ça c'est bien alors tout le bas Yagabi ngamo ya peu personnellement et comme ça na mona ko suma ba nyama moko donc disons ba biloko mo eza fraîche ko suma ba biloko moko eza pina bio ouais na monta pe moko ya likolo colossal mo so ba 300 000 mais pour que na bibwa kuna oyebi kingabwa tina bakingabwa weza kapela tozo kenda koluka ba biloko na bio siko pour quel intérêt osalaka ba ilubu wana na éviter intérêt nous nini oza bandeko be ba soutenaka yo na moi quelque chose ya kosoma biloko bien ba kombo na tangiti ba Christelle Freitas Mireille Kazu so comprendre ba Lorbi Salo ma petite sœur propre moi ça mondele OK ozomona Yagabi zwa oyo Yagabi lamba pelo ka bien Yagabi zwa mbongo lamba pelo ka bien Yagabi on se comprendre
ba soutenir nga ba tete yondo ozo comprendre ba tete yondo ya mete ya nguda songa bia betra li kofite chuchu luambo mwana luambo na Saint-Denis o lekate ozo comprendre mona ka Gabileka na Lambert ozo mona donc c'est ça donc batu ba idanga mais ezala batu musuto to bakaka non zwaka li sapie tombola ka bo chou sabone ala ikepe o like pe ozo comprendre écoutez yo et le côté OK bakopesa bakoti pe mbona zona kacha mona je pe mbona le nangango la sope biloko ba chambre froide ne batu musu balambela bango ba kuisi ba nini ba biloko chambre froide belé OK mais na sommes biloko cher yo mona nga bonne évolution ya GD cinéma officiel yo bika YouTube on nga commit et compliqué ki moi muke mais Vincent Toulouse ya bongisa ki yango OK ko ça va ce qu'on a besoin de ba monétiser mo pona ya ba de côté biloko. Ça c'est bien. Bonne fête à moi et que les gars. Ouais, fête à Sandra les gars qui toko et tout ça vendredi na civil. Civil ça makala lopango wana ba ko décorer tout là. Civil les wana vendredi. Les samedis dimanche des mariage. Aïe aïe aïe. Samedi à église. Ah donc vous avez fier que les lo bal ici. Na bal ici petit c'est on a beaucoup na ndako nanga afanda na ndako nanga. Babali eza plaisir pour ngai to mona be manene azawana butaille azawana aki wana zipe biloko na bomba ba mama akena ngo mais il faut quoi mon anité il faut quoi na ebite na fête mais na moni azape na bébé OK na moni mo mikolo ayi mabina ba TikTok na ba live mo bo ebite en fait ezo za nini ngo azo codé kaka bakalanga été bakalanga ba live na binote ba Facebook ba TikTok wana talaka te na yeba pété voilà merci na yoka kaka oboy mais na talaka te na yebite na yeba na pe na ngamna mwana za TikTok ngote na yeba te bosanga ndeni ngape na ngote batu bayibila nga ba kotsa ba vidéo atukala yebite basala ngote ça c'est bien alors maman Elomé autobi Bonnette l'enseignante internationale au qui a commis ma bien na l'école primaire à PC Pezaba na esengo na kati l'école moi na yena ba stress na ndako na mon école et ndeko wana akufi na âge de 38 ans abanda ko sunga penda bana na biso na ko binisa na ko yembisa bango en tout cas zaki maman moko oyo asaki plaisir na ba enseignant nyonso na RDC et surtout aussi dans le monde. Quand on a les longs de Gouana, Koufi, Gabi, et ça le nini. Donc ça lui passe. Mais là, les familles peuvent avoir une maladie à Koufi, mais bien que ça lui m'a dit. Tant de Bokene, ça va dans le quartier, autour de qu'est-ce qui s'est passé. On se comprend. Bien que quand la famille va avoir une maladie à Koufi, mais c'est là que soupçon de ce qui a besoin de la Moukonzi, moi ça me conduit à tout. Aleki et ça un problème parce que me konzo pas aux avala moi si na yo karaté ata o lekiye moi c'est mususa basi musu bazali je comprends pas musu bazali ko za mutu ko kitise na seboye ka pona mobali tango yo za moi sandako yeba ke mobali so bana basi libanda ba okabona kaka ata basali 3 ans ata basali 5 ans ba ko kabwana kaka yo kam to tikala wana ya kobe ba mama na biso ba fandaka ti ba kufi na mabala ba papa to ba zapi mwe bulu si ozo comprendre que ba mama so bazolanda ba so na libala ba ke boma bango jamais ba vandika wana ti suka papa lembi ako ka suko sala eloko te afandi azoko ka suko kende pa ite afandi prostate pende ba ko bango basala ka sala makama sa te mingi prostate pe ngona na nzoto wo ozo mo pa zoko ka système supo mo na AVC azasko ka oseka okendete ozo comprendre mo bali balanda ke na libanda te landa ko mo bali o azoki mwasi aya kite so madame wana kolela bato nyoso to tina poto il paraît ba bitina mindele aleki na ba France 24 ozo comprendre donc moi si on a yaki na moto moko oyo mutu yo oyeka pona ko kitisa ye en tout cas so to sengela ka moi si mutu asali to sengele liwa akufa ye pa kufa ye patika mokili nzambe patika ete nzambe patika ete nzambe pa boma ye moi siko mobali yango so siko moi si musu patia na ndako
Il faut m'avoir ezala. Dossier moko peut-être il y a jalousie il y a enseignant comme côté directrice côté watikali enseignante côté boyer lokola comme na moi célébrité makasi bande ko belé bazoya ko lukai ba médecin ba nini ko appelle comme ça mystique éviter misusu côté boyer donc babouche belé soki ya solo eza bongo soki pesa pena oyo pe ba tobi muto asali bongo ye palanda ye tolobi na mutu tolobi te ke o page boye le ka o jalousie na jalousie ya ba camarade na poison na nini o asali ye bongo ye pe alanda ye akende se baza 5 bakende bango nyonso mutu atikala te misusu ba goloba mbasu oui bien ndaki ya comme kotambola na chaise roulante baloba bo tozoyi ba version vraiment originalité on de la pratique biso ça fait très mal maintenant on a une nouvelle au second nini en tout cas mutu nouvelle o esali malamu azate nouvelle esali mutu moko te malamu nouvelle ezokisi mitema bato nouvelle epesi bato pasi ya mwana mwasi ya bato aza nano jeune akosi même pas 40 ans 38 ans akosi même pas 40 ans mais asali makambo oyo non tomona te bana tobotami si tokoli oyo asepelisi bana pa asepelisi mitema baparent ya bana ozo comprendre eza bato mosusu bakomi koluka koimite ye si bon ça les mabé pour na nini hein so moni yo ya créer les kamunaye nzamba sala ka mutuna mutuna ayebi nenga atombola ka mutu nzamba tomboli na wana est na ngwa yebake nenga za usala kane mwana nzamba otombola ye mutayeba kyango azate mso to mona ngwa to seka hein to seka to sepa eta nenga zo binsa ba te to seka mais nzamba yeko tindele batu bazo ya école tombwami o comprendre ta maman directrice wana o abla te manete azolo ba penda na passe na motema maya miso ezotambola ozo comprendre tala bana bapike bacrise yosko esangana bato pasi oyo bayokisi bato na bamama oyo batekaka libanda ya ekole na bato bamama ya ngambu bamapango ya ngambu bato nyonso tu kao soki oyebisanga yo moto ya ndenge wana yo moto osali ndenge wana ovivre epuis na minute oyo osika azali aza na kimia ana kimia te tika nzamba alongola pe ye na mokili akende c'est ainsi va la vie tout le monde défilé à bande de bébé la famille bande de la famille attirement na moko ya mobali pareil qu'il y a qui aussi divorcé déjà donc voilà ça fait très mal comme on a surtout plus pour les bana pleurs ya bana wana na kati ya école les jours à Koufa qui arrive vers 12h ba misi bana ndambu et le lendemain bana ba yo ya siko pena ku ba koti na salle madame azate bazolela ça fait ils le moko ils ça la pasi moko donc ils ça la penda pasi et ça pasi na éviter famille na e dans zo bela ndenge wana ba kota ki ba prière ils ont fait ça ba moni ndenge wana ba koti no ba prière hôpitalité yo moninga na zaka soki nazo nga ko bela prière d'abord bah comment que prière d'abord yaya comment le sambo hein prière d'abord mabondeli ya GT mabondeli penda mabondeli ya makasi yanguba oso comprendre mabondeli ya makasi OK biso soto ba meka biso biso so balinga bakitsa mtina so na se mais bakoka te poani ba prière à makasi pe famille nanga pe GT biso soto za bata ba prière biso soto za bata ba sacrifice oya tiaka ola ba prière okuna tiaka pe ola prière okuna tiaka ba ola ba prière biso soto tiana la ba prière ozo mona pe bato to sunga ka pe ba tiaka biso pe ba prière en de temps to tiaka ba dim na yo ozo comprendre OK likambo ye pe boyo participer nini boyo participer nzambe tala ngai nzambe kanisa ngai tiela nga barrière muto alekate ozo mona ba onyokola nzoto e ba onyokola molimo na ote mais ba affronta pe déjà ici ba pe mandam pe toucha pe mandam te ngai esimba te ba palanga na nga mutu po Yesu pa belaki na nga mutu ozo mona na nga mutu mais naza pe mutu na kufa na côté OK simba te if nga ko non
Non. Nga nazo ko kufa nazo ko lamuka et aussi mbate. Oh. Oh c'est quoi? Na limité. Ce qui lui est monté mais ce qui est nzambe ça va. Na kei na ngala kimia. Ya. Faut ko boyaka. Si. Yana batu suba kufa na facilité. Il wa pele ya kei na ya kei. OK, bikufa. Bikufa. Ngala bikufa te. Te na oki mabe makasi. So ba na yeba ke mwana mwasa na zo bela. If tenga to kende. Toto ke ko luka tenga to sa ba tonga to memene ba prière penza ba prière. Vous comprenez? Ça lui passe. C'est ainsi va la vie. Vous allez avoir un programme peu topé sur la bande de la biso. Alors il y a Gabi. En tout cas, il y a moi non. Et ça lui passe ma casse. Non, pas camoté. Boni Karini. En tout cas, na habité. Na za camarade n'était na ma ramnete. Le cas qui a aussi biso. Oui, mais si on dit Mayude, Yobinia, na pas ma camboisala qui. Pour Kinde. Mais si on a habité. Azali, na habité suite n'était. Il paraît que ça n'est pas un secret de belé ce qui a secret dans la montée. Secret dans la montée. Ana c'est comme tout. OK. Alors dans Italie bon monde qu'on a vu son Maxi Bonoué à mon penza auto ko étalé ma vie mon sous peut-être les cas hors théâtre nanga ko embrasser monde du théâtre la réalité habite à vinaï témoignage à bon to na ngopé pour ça lobby bande comme soupe ba sala pour exemple même soupe sali mabe mais ça peut-être ya batama bazo est-ce que na roza na mo awa na meka koyo ko na ngote na ebi pété mais ba témoignage na ba soupe ba sala mo déjà. OK. Ba soupe na bobe ba 7e bagarre ba sala ba témoignage wana. OK. Bizama la moi wana nzamba. Tenga atal na ngote en tout cas na atal te na ebité. Odo no ina zala ngwa. Elo na sera malamu pe kotika. Donc mais yo quand peut to roza témoignage ya Gabi. Témoignage ya nini? Otatola ma be yo sala na mutu. Na sala ngota tatela mutu te. Te otatola bina na nzambe ke. Na tatela nzambe yemo na sina tato ela nzambe yemo ko na tatela mutu na sens ni. Na pe na TV ko tatola na nini na likamu nini. Mais ka solo ngola. Combien de bateaux batatola automuna ba osaka ka ba vi wana. OK. Combien de bateaux? Batatoli mais on continue toujours ko sala yango. C'est démoniaque. Ngana ko tatola na TV na ko tatola na tatela na nani. Mais na lobby na ko tatolela nani. Po bande ko musuba changer vite na ndenge nini? Ya te Gabi alobaki ba sala ki boye. Na ndenge nini ya? Ngala me ko changer vie na ngape. Na keni. Ba changer na l'église, ba kena église te. L'église ba te ya biso ngo. Ba église zo le la télévision. Mutaza posa obika. Poni ndela kobika. Waza posa obika te. Yemo mutako yeba. Voilà, to kana no. Sanga elengi ya vie wana. Bona nanga bien. C'est là où je suis plongé. Ce qu'on vient moi ba deux fois za na vie moko cigarette pasanga ekobo. Bilo misato wana. Boko moke na boîte. Bilo basi boche bambongo ebele. Bozomela. Bozoza bana mikeo wana ngana na banjango te bazoza bana mike baza bana na bomba basoma masanga. Zana koso. Bazana bambongo bazwa ouais. Yango na biso ke piège ya basi ya ba deux fois mingi zaka basi baza en vie de couple. Sou basi baza na mo eloko. Mingi na ba deuxième troisième femme ya bakonzi. Sona kota ya jalo bana biso. Le long de qui deux fois en pleurs tant so do sala vie wana. Limbisanga ba mades na otanga tembo comprendre. Eza ba deux fois. Mazalaka ba PD ya basi ya bandumba. Ba mikala na bango. Bango nde bayaka na babale. Voilà. Ya Gabi, je pense que m'a ndambo wana. Toujours mon mukesima par rapport à témoignage parce que tout le monde
c'est vraiment un fléau nambo kana biso nde makambo comme kenda pena boy to ba eza réel makambo zo sale malelo surtout plus on de fait témoigner na basia mabala bakoma makasi na makambo ngona ba terre mango bango moko lelo bakoma na ba ami moko intime ya muninga ne mwasi maintenant ndako libala papa yebite bika camarade intime na kati wana j'ai des mains à la rana na kati. Le côté de la réalité, vraiment, où ils ont se passé dans le monde. Gabi. Papa, ngai penza le monde ngai awa. Nakaka ndako. Église musala. OK. So comprendre. Bamba nakala camarade té, na tambola na été, na vanda na babar té, na kenda ba boîte té. Na yebi na ngama kamwana te oyo le kaka lisusu tete bandakala OK bandakala na zamta masanga te na mta diamba te na zamta babiloka makasi te so na kosa ni mukolo wana na kozo tambo baba midi gwa mike mibale wana 4 na 600 pe na passe na zamta ba vie wana te vous comprenez c'est depuis longtemps vous comprenez donc na fana na ba lesbienne na la sala te lesbienne te na fana na bato mela diamba na mela diamba te na sala na vana na bato mela diamba ya zoba ngana sa ba kiss ngana sala ya muté vous comprenez dengelo baké mutu wa sala ka likambo ya teke ba memie na makasi sala eza teke po atambola na bato yango akomi boyi te mutu atambola asala ka likambo ye moko na volonté na ye parce que ceux qui que non toi ça la dit ba salisie na makasi be muta meme na makasi mais ngana sala ba viwana nyonso pona vana na bateau ba sala ba viwana pendant longtemps to sala musala sika moko pe to tambola ka sika moko mais na sala ngote OK vous comprenez donc exemple mutu na mutu na ndenge na ye vous comprenez c'est ça au lieu ya ko témoigner na TV luka ba sala nzambe ba sala de délivrance et puis oyoki pe otiki OK oyo za malamu ezaka koyoka pe kotika te bandeko be bazotika pe na musala c'est ça mais sikoyo tolo baboyi ya Gabi mais komona bandeko mususu bakokota na kati ya babiloko baza na ignorance ebele pe bakoti yango parce que moninga moko azalaki et azalaka na moi vie moko quotidienne bien aliaka bien amelaka bien influence wana ndeko na koti balobaka pe ndeko mosusu mutu abebisi moninga ne ndeko parce que tokoloba pe ndeko akoki kobebisa ndeko na ye mutu abebisa mutu aza te aba age nga nayebisi yo ti nga mila fa na bato wana nalia na bango namela na bango po alingi nasala mo te mutu abebisaka mutu aza te eza mutu ye moko alingi asala yango ocomprendre eza mutu modie moko alingi asala yango et puis makambo ala esalemaka teke bosala ntoto na ntoto demo payaka demo yaka na kati akomisango elengi makasi koleka mobali ozomona mpona dozomona so mobali asimbi yo ozosepela lisusu tozomona ngo nsina moko te mais ye mwana mwasi soko asimbi yo oyoki mpenza gu koleka lokola okomi na monde mosusu demo nde ayaka na kati wana aye koassiste bino nde bosala makambo na bino wana achange yango gu alongoli yango na gu ya babe akomisa na gu ya malamu ya kitoko koleka ya elengi makasi nga azalaki na mwana mwasi mo bekolo ezalaki nanu na ntango nkombo je m'en fous lela ofana na timpwanza na tune na bino ye mwana mama waleki nango ya kitoko mwasi kitoko tai biela mwinda kitoko poko linga mibali to awala azolinga alanda lukango na lingoko na lopango wana ya lesbienne nesenga bi comment vous avez moi mobile moi mwasi lokola yo et puis on to sele ba dépense pourquoi ko mobile était usa kitoko esinga mnanga ya Gabi sans obi mala mobile na yo kaka bien té donc on dirait dérangement on se comprend on le balanga de alors par répondre na yo quoi dérangement donc on dirait tika na ye ko simba ngai pe na yo kaka sali bu passe sur à côté si sexe na ko supporter té donc on que wana déjà basi ba baby si ya sa baby on se comprend ba mari de nuit basi bazu place basi basali ke no soki mobala meki ayoki passe ce que yesa muto bongo obotaka
parce qu'elles ont supporté mon balité. Mon bal à côté ici, Penny Naé, il y a comme qu'on passe. Na ba vendre. Ce qui m'a moi c'est ça va. On a occupé les lenga mokili, lengi moko ya soukate. Et puis batika monter c'est. Bon tika parce que ça kaza na kati. Azok ça bino ba gumo ko boyo o na boyo kate ba gumo ko ya somo ya monde mususu. Ozo comprendre. Donc bako rotika monter parce que bilengele kana makasi. Makasi ndeke la ba expliquer et puis monde les monde moko ya ba riche. Ils ont se sacrifié ndengwana pour ozola ngombe ndele basala ngwa ozola ngombongo akomi riche akomi mbongo quand les loko wana. Mais na Congo nous sommes na sentiment. Mutaza PD pour yenda pesa mobali mbongo. OK qui PD na faut comme la ngomuntu osomela ngomituka osomo comme la ngomuntu mbongo. Mais finalité liwa il à faire. Pe ba mai wana revana ilo be maboka ba mai wana revana libumu pe eska okende te poza moi c'était. Moi ça va poche belé eza eska bien bimara. Mais mobali les ovana libumu ndé eska zo boma bango yango. Après liwa et que bo ça la poison. Elle est ça la poison na mutako konda, mutazo konda. Boye, poison. Poison est ça la bi pona ba mai wana mtesali poison. Tu mona mutako fi. Et puis OK il fait. OK au lieu la ngwa te lokote, au zoli ngwa te lokote. Bon mais on ça la par sentiment. Famille tikali na mbongo tout ça. Vous comprenez ça fait très mal. Voilà. Le président Elombe a soutenu un TPC. Quand on a qui a sali vraiment il est là et tout le message sali on a page Facebook na yi albi aza susu na NTPCT Arabi yo pose qui membre et puis vous allez dans moi poste moko vacant la kati ya NTPC plateforme nene ya peut-être donc disons il y a un groupe théâtral nous surtout à Congo et ça gonde. Bon, ça va passer parce que le président de Madame Tourmela qui est na la NTPC et puis na mutuelle de santé. Mais tant que le bic a longué na poste na nyonso. Et ça va penda passe. Et bien là bato ba bonde la qui est bato va qui présent pour ça la boité tika ceci c'est là mais qu'est-ce qu'on peut nous répondre bato te pour pas ça comme le baté. Donc ça qui va passer. Mais nzamba sima motema nae azonga nae kaka eza lonka makambo yaka batira ema ezalaka toujours tomesala nango déjà mais eza eloko ya kotika eloko na ote eloko te bongo okende ça sert à rien raison d'anime en tout cas nga mpona ngo na residensaka président azonga kana na place na ye azonga na poste na ye esalaka bien. Yo bozo bondele azono. Oui, biso zo bondele. Mutu mususu ya niveau na ye wana ko remplacer za te. Te, bata niveau bazala bango belé, mais yes la wana isa ile hotel, azonga la place na ye. OK. Azonga la place na ye. Tozaki ndeko mona plateau na biso, alobi la plus makambo ya sokoda. Tamba ke welisa baki ko postuler tout bandengo na kaka na sokoda. Il s'est fait que le président Lombe a dit qu'il y a un président, c'est là où on le président Massouba l'a quitté après, il y a eu un ciment et créé problème entre les comédiens, mais comment il y a eu chatter après il y a eu chat, tout ça, et créé un problème. Il y a évité. Il y a Gabi. Maman, il y a un niveau. Peut-être ndeko pena bato bayebi ke président Lombe soka aza wana président Masuma aza wana oto baka famille mais bokabwani oyo ekomi division na séparation te nebele ko lobate oui ça pas Masuma mingi ça otala eloko te président Lombe eloko pete OK. Merci, ça c'est bien. Voilà, donc on a été docteur Moguijo. Docteur Moguijo, je crois bien, a déjà Nenga Saki Biso, Nenga Nosaki, qui est Azali le 18 déjà en France ou en Akata Paris. Et dans le numéro Oyo, Bandeko Bazo Benga, moi Miki, Bandeko Baza est patient, vraiment la docteur Moguijo. Ben si bien, mais tout ça déjà prêt, il y a vraiment surtout plus Bandeko, il y a Espagne,
Londres babengaki nga bazokatisa déjà pour que baya komona docteur Mogijo mais esali ndenge nini ntango docteur Mogijo apense plus na bandeko oyo ya 2019 oyo bazalaki ya covid basisa batraitement te bakotaka na confinement baoyo mpe basisaka batraitement na bango te ntango apense na bango lisusu pour cette année na France wana aza na bango elongo esali ndeni ya gabi. En tout cas, ça linga bien, ça lit bien. Nasi bango bazaki bazaki na nini, bazaki au traitement et pas de thème Mogijo na 2019 bakataki nasi bazaki surpris parce que bavandi ti bamona kaka mbela ke bato bazwaki bakataki ba traitement na bango baya ozomona quand dolingo ba ke de thème Mogijo pensaka na bato makasi a pensaka na bato mingi on surtout bazwaki ba problème bazwaki ba traitement na pas docteur Mogijo bakataki on surtout bakataki ba continuer ki sous-souté docteur Mogijo abengi bino boya docteur Mogijo aza na Paris na Paris bon na ba numéro na ezawana WhatsApp na ezali numéro na EP ya France ezawana ko benga na normal okipe ko komele na WhatsApp okipe ko sala audio okipe ko benga ye soka yambite osali audio otiki audio lera ko ya ko kutango ako répondre yo donc boya ebele bozo ba rendez-vous na bino et pas docteur Mogijo so pour ligne rendez-vous privé et ça problème té docteur Mogijo sawana bozo ba rendez-vous na bino en tout cas boya ko zo ba traitement na bino docteur Mogijo asali bakisi ya makasi lisusu koleka asali bakisi ya makasi koleka oyo penya soki bo pakoli o mona ke o umelite mukamate esali ni esili boya penza boya ebele bo zo ba traitement na bino et pas docteur Mogijo et que ça penda malamu mingi. Voilà, mais il y a banani vraiment baza privilégié plus na ba rendez-vous ya docteur Mogijo pour le monde osali mbela ya bandeko ya 2019 ya covid tolo baza ba privilégié ou bien za bandeko nde baza ba patient ya sika baza privilégié par rapport à ba rendez-vous bango surtout baza privilégié et ça problème qui a docteur Mogijo déjà asa yambaki batu ya covid-19 pour bakataki ba traitement na bango parce que donc ayambaki nanu bango ayambi bango apesi bango ba produit na bango ya 3e génération. OK. Je comprends ba poto benga 3e génération. Donc ça produit moko eza ko accélérer directement na peau. OK. Ezo kende direct donc ezo kende eza sans recul. Je comprends ce qu'on respecter na ka ko parler de na 8h si na 18h. Au respecter le corps pour la produit docteur Mogijo en tout cas ndimte ko so ata 2 mois donc amate ici là le cas ndeko ya mano le quoi à cela na bato covid-19 apesi ba produit na bango to benga 3e génération ba produit ya makasi ya likolo ya world sikoyo porte fungami pour na bato nyoso to faut qu'on soit rendez-vous pour na komona dans docteur Mogijo parce que quelque part docteur exercer rendez-vous benga au bengi docteur Mogijo aux rendez-vous na yo après ça nini au mona ni naï. OK. Vous comprenez ba numéro na ye eza nango facile ba numéro na eza affiché to na plus 33 75 86 22 500. OK, to bandeli plus 33 75 86 22 500. OK. Et aujourd'hui docteur Mogijo tout aujourd'hui na WhatsApp to benga normal sur aujourd'hui aussi dans WhatsApp. Osali nini audio na yo ozo docteur Mogijo ozomona to ça le numéro na ya kisasa ya kisasa pe o ezali déjà affiché wana o benga payer osala ngo tikuna. OK osala ngo tina poto eza affiché wana o benga docteur Mogijo so zuete osali audio na yo na WhatsApp ozo docteur Mogijo a répondre yo. Voilà. So on l'appelle traitement à distance docteur Mogijo pas ça là azali ma photo na yo mais le corps pour toujours insister parce que pour Belgique il y a encore 3 heures de temps na convoiturage na train cause là 1 heure oye na vite fait somme ko na ça na oté o ça ne pas les retours voilà oye na tongo o comme no taba 10 heures OK pas docteur Mogijo a monio boye fara boye a pesio kisi ozongi na yo vous comprenez ozongi na yo ke na yo. OK. Ozomona. Voilà, exactement pour na bato. Au super train OK na bata Allemagne, bata Belgique. Donc bana facilité vraiment ya ko comme la docteur Mogijo. OK. Ezabeka te bata mukama tete.
Donc aux ana le positionnaire bien payé ngi balandela parce que ça dermatologue ya solo atangeli yango pendant tant d'années na poto atangi pe na kichasa na luvanium surtout ba tous ba comme rouge traitement pena aux ana peau est comme déjà rouge yeba ke bandela mukamate yango wana parce que nga avant na zwa mukamate na kuma ina rouge bato bakulu balanga gabi au comme rouge boy gabi le comme rouge au comme rouge boy on se comprend ta ba banga comme rouge nga zo bateke mukamate mobimba yango wana nga nazo forcer lisusu pour anini pona sa soki ndenge nini ndale pa e kamati ngai et kamacho awa yo le quoi moustache vous avez battu on a moustache tango pousse na boye et non on de mukamate na ba favori pe bimaki na banga kolobate zolo kolobate manette a kolobate tina mbunzu on se comprend ce qu'on a rouge look ya ka pe pas docteur mbunzu kepi ya mbunzu kepi et bomba na teza ilongi OK ce qu'on a rouge voilà PC bandio Luka docteur Mogijo parce que après rouge c'est mukamate. OK. Après rouge c'est mukamate faut que on a traitement. On a dit traitement na yo ndesi ko rouge on a les longwe nous a sorti et longwe. OK. Ozomona so comme rouge déjà Luka docteur Mogijo na Paris wana zawana en tout cas le cas aucun ne peut se faire soigner après so ba kisi ou bongisa pour na yo. Ozomona c'est ça. Voilà. Merci, ça c'est bien. Ouais, Bandeko, le roi du phénomène l'a dit et sobé, na yeli bino nouvelle moko ya malamu, ba o bazalaki kitiba bola muka. Nenga bo moni nga bo na ko sabino docteur Mogijo. Donc biso batu oyo tolandaka traitement na biso et pas ya docteur Mogijo. O to vandaka na Europe kotoyo. Na esi bino tozali komi tunisama. Tozu moyen te ya kokende Kinshasa mais ba traitement ekati kaka boye ba misusu pe tozali kolanda na téléphone banini mais na eko signaler bino ndenge tozali awa toza bongo na docteur Mogijo awa na kati ya Europe azali précisément na France docteur Mogijo depuis le 18 octobre toza na awa na France akolongwa na France ti le 4 novembre ba o ba yeba kite boyeba ba o balalaki bo susumuka bo sutuka docteur Mogijo toza na ye awa Bandeko, bozali awa na France, na Belgique, na Allemagne, na Italie, biso nyonso toza na Europe, tolandaka traitement na biso epai ya docteur Mogijo. To pe ba oyo baza na Europe, ba ebite ndenge nini basala pona kokuta na docteur Mogijo, to profiter na occasion oyo docteur Mogijo azali bongo awa na Europe, précisément na France. To benga na numéro oyo tokozwa docteur Mogijo. So tozi docteur Mogijo toko bénéficier na traitement na biso pona loposo oyo tosaka nango jeté. Calandre. Bomona inga ndenge na zalaki. Bota la bec. Eza malili te. Ezali loboko pe touche ya docteur Mogijo. Kosaka na calandre te sino te okokota ndako. Ndeko nanga benga na numéro wana profiter docteur Mogijo tozali na ye awa. Ba o bakata ki pe traitement na bango na air ya Covid. Bo profiter bo benga docteur Mogijo na numéro wana oyo batie wana docteur akoyamba biso akoconsulter biso akopesa biso traitement po tobongisa loposo na biso to profiter na traitement oyo ayena yango ya sika ya 3e degré. Bandeko nanga oyo na yoka kite oyo azali na mbunzu ya koyoka ayoka oyo azali na cerveau ya kobomba abomba oyo azali na makolo ya kotambola atambola po akoma esika docteur Mogijo azali oyo azali na misu ya komona amona video oyo pe panza sango docteur Mogijo tozali na ye awa bolanda te wana eza mwa comédie mukeya boyebi keza le roi du phénomène la biso nalingi bino mingi biso bai. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées.
la connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Voilà, il y a Gabi, et ça, la bibliothèque, mon côté, le bara plus, tu bien gagné, bah Saint Thomas, bah l'esprit mingi, bah découragement, et pas bande Colombie, plus bah Congolais, pas bande mingi, européen, à l'Ingolanda, les Kamusongolo Pagala, et Ndekoana, Saint Thomas, bah tu vas boya kondima, bah décourager un peu bande Komusus. Alors, ils ont bande Komusus, bah ça lui bah 1 mois, Musu pas payé une semaine car bah du traitement, donc disons, à bah produit pas docteur Mogijo, à qui n'andaku. La monnaie solution à la montée de Cambo. A découragé na 2 semaines, même il y a qui sur dans 1 mois même, à vendre Nandako. Est-ce que Bandeko on a payé baza obligé à Koya parce que négligé qui va produire docteur Mogijo? Surtout bango penza, surtout bango ba se décourager ou ba décourager. Au moins ni nani Yves. Ceux qui osent traitement ba tumusu ba baraté. Ce qui est traitement a commis et longika na kata kitalatala. Ah, matalana. Et longika na kata kitalatala. Ozomona, ana patience té. OK. Ana patience té. Yepo na azomula ke 2 jours ngo yo fona bika. 3 jours ngo fona bika. Té. Yo koza na yo za na longina yo ngana za na longina nga. Yo za na pona yo ngana za na pona nga. Em supono za pété yangeza makasi. OK. Ozomona, em su mukamate na yo za na ekota makasi yanga ekota makasi té. Mais tu as pas produit. Ozomona. Produit auto pakola est que bandara na kati. Ozomona. Na kati et comme ce ko bima libanda. Parce que quand pesa osala milangai. OK. Ozomona. Ozomona zo pakola mais nazomona na né ils ont changé. Ils ont changé donc ils ont fungwama. OK. Maleme. Ils ont fungwama. Donc maleme o appliquer na tongo o appliquer na pourquoi. O appliquer na tongo o appliquer na pourquoi. Ozomona. Mutu mususu mona asali produité. Abaye na ye. Asali ni akati. OK. Msomona mutu so ebisi e bando so mafuta une semaine ngo et réaction mon côté azo bateke réaction ça maintenant na kati. OK. Ils ont traité dans Nakati. Après bima. Nakati est traité si après ça et bibi libanda. Et puis il n'y a pas docteur Mogijo ce qui oyé à quoi ils sont nous mafuta na otika. OK. Otiki no mafuta na yo. Otiki mafuta na yo oyo pakola ki hydroquinone. On se comprend. Otiki yango. Otiki yango après au bandis ko ba produit ya docteur Mogijo. Au moins la ke ekoyindi sayo nanu. OK. Parce que tu as pas que les locaux, il faut y longwa et si là. OK. Et si les donc on va dire qu'on pourra venir la docteur Mogijo au moins la écoyinde ça on a moi moqué. Écoyinde ça on moi moqué. Donc tout le baba produit à docteur Mogijo ndé yindi si ndekona. Té. Ba produit docteur Mogijo yindi sarate. Eza mafuta oyo yo zaki ko pakola. Loko ezaki na ba hydroquinone na kati. Tango yo tiki yango nde sali nini e yindi siyo. Vous comprenez? Comme tu mi bazaka soko yindi bongo a se paniquer. OK. Vous comprenez? Mbalamu ba komboni okomi bo yindi boy. Oyindi boy ba podia ngesa yango bien te. Siko yo ko sa kazani ni ba podia docteur Mogijo. OK non, ba produit oyo tiki, tellement zaki ya ba nini ba nini oyo ce qu'on a produit naturel. Tango on a produit naturel. Okosa nini okoyinda tant produit naturel eko bengana mafuta wana nyoso na kata nzoto na yo elongoli ba chimie surtout na kata nzoto na yo nde siko ekomi ko sala
et comme ko sala ki ko sala naturellement ko ko na poso mususu ko inda na so to na kolongwa po ngape sala milangai ta bandi ko baka gabelo yindi gabelo ngabi on va poser zo yindi sanga boy na ke ko somba lisusu nini ko docteur ko la monaka asi kama Gabriel ko zo pakola ozongeli ko pakola mafuta boy mwana ndimi kaka abimbe pourquoi wa mon docteur asiliki mais faut que donner produit naturel et ça musala nango tango ezo benga na biloko na nzoto nde yango jusqu'au place nango tango ezo place nango tango yango pe koti e fandi échanger au teint ozongi na teint kitoko ya sika ozo comprendre donc tout ba panikaka amoni ayindi atiki ba produit zo yindi sangate produit docteur mo yindi sangate produit ozo pakula ozo yozaki ko pakula ndele ko tiki yango ndesiko oyindi. OK. Ozo comprendre au côté c'est qu'on a ba produit naturel. Voilà. Yango wana et puis ba pe ko pakula ka produit na tongo na pokwa. OK. Faut ko pakula produit. Faut qu'on pakola. Osomona. Pakola mafuta na onde docteur Mogijo a expliqué yo. Ko ça te que le pakoli le bio pakolate. Le pakoli des jours pakolate. Négligence on laisse que ça la recueillir ozo wumela. Mais ceux qui ont accéléré surtout ba bilo comme makasi ya uti ko ça la cyclone. Au troisième jour. En tout cas ceux qui ont accéléré wallahi ba ko bazu ba chance. Ko mona mafuta ndenge ko ça na kata nzoto na yo. Vraiment. Osomona Yves. Donc ba faut pas comprendre ka. Omoni Yves Makambo ngana mona yango. Ah bon? Ozo comprendre ngana uti wana. Oleka na nzela. Na leka na nzela na mona yango. Ozo mona. Donc mutoko pesa une explication azati. Yango mo ngana zonga na télévision pour la ko expliquer batu pour la ko yebisa batu comment kozana patience comment ko patienter pour na mukamate na yo esila. C'est là toujours ba produit na yo na tango na surtout docteur Mogijo esa to soka soko tongo pourquoi soka soko tongo midi pourquoi ça là yango au mona résultat. Vous comprenez même bana poto wana nani Yves ba nini mundela ebi mukamate te. OK. Vous comprenez mundela ebi mukamate te ayebi te ke kisa mukamate za nini basala kanini na mukamate mundela ebi na yango te. OK. Yango mona baton so poto bazaka bazongela ka biso bataki sasa awa pona mukamate. Recommandation puis mundele ayebi docteur Mogijo. OK. Soko ke papa mundele ke na mundele ceci cela tala mutongine ça ninga ba so bamna abano kene na Congo. Et ça na mutu babenga ka docteur Mogijo. Yende mtu ayebi masolo. Mais à un moment donné ba confusion be ba yimo belé ba ko tsabi man. Bali mwaka soko moni bango ba ye wana ba bimi ngana sala ka boy luka bango 300 baza sauté balele bato bambongo po bakini. Oh bodo de Mogijo depuis 95. Ah bon? Depuis 95 docteur Mogijo beni musana e otilelo ana ba adresse na ye o mno so yeba aya ko zoyer docteur Mogijo azaka awa. Donc 35 ans d'expérience. Abandi ko kepe poto banda kala banda bo mwana abandi musala oyo. Osomona même mundela yebiye mundela zana ina kisa mukamate te ko buka na te. OK. Donc azana ngote. Ayebi le poso banwa te. Ayebi ngote parce que bango baza wa mindele bango le ko changer pour ba ko mandele nini. Ko baza mona mukamate te. Vous comprenez? Baza mukamate te bazora mukamate te yango basa ba yebi pe traitement mukamate te. OK. Vous comprenez? Mundela ko tindo pena que n'est pas tout monde qui na Congo ba benga ke docteur Mogijo. Akoyebisa yo. Ah, donc on comprend à partir de Kobasio, les cas de ba traitement wana. OK. Vous comprenez? Donc toi na tone loko olobate. En tout cas docteur Mogijo sa musala na ye. Ko kuna ko belela ngana zo sala boye ngai boye lukai da 3 ans za susuté akini. Asomi le plan na ya tongi ale moto. Vous comprenez? Moto. Vous comprenez? Ça gagner vie. To bande soko pesa bidon numéro pour bayoka kite peut-être to za na plus 33 75 86 22 500. Plus 33 75 86 22 500. Voilà le numéro de docteur Mogijo. Sur le beng docteur Mogijo na poto kuna okozoyer na WhatsApp okozoyer même numéro na so qui ça et docteur Mogijo ozo s'afficher wana na écran na biso ba kopi docteur Mogijo numéro na Congo peza wana okozoyer na WhatsApp. Voilà. Bokepi na différentes adresses et puis bokepi kuna na beng na poto okozoyer ozo rendez-vous na yo. En tout cas, soit rendez-vous parce que tu as sauté ça dans rendez-vous. Moi, le docteur sur rendez-vous. Aujourd'hui, rendez-vous, beaucoup de docteur Mogijo. Ah, on a ça, tout ça, on a victoire. La victoire en face, il y a commune. Il y a commune à Bisso.
il y a personne taxi à point chaud à Kingabwa. Oui. Au moins docteur Mogijo ça comme la grande caractère docteur Mogijo. Attends tout ni chauffeur taxi. Ah oui, ça présent docteur Mogijo yewana. Toi na Victoire, toi na numéro 12 Sosto Longwa pour mi bakendaka kuna parce que ni nezaka wana. On se comprend. Mais toi na numéro 6 c'est quoi toi comment numéro 6. OK. Tozawana soko ke na nini na lemba okiti na lemba foire. Avenue Lubefu numéro 17. Okozwa biso toza wana pesi masoro penda ebanda. Toza wana na hôpital na biso eza na Yolo site. Oisi chauffeur qui sont na terrain kaka. Au katisi au mona station ezawana au bois qui miso local likoloma ba comme centre hospitalier docteur Mogijo ato tunité so bois qui ka miso ba likola ba étage wana au mona ba comme centre hospitalier docteur Mogijo au koti wana tozala ba hôpital ba malaria typhoïde fièvre jaune au nini au tension tozali opération ko bota nyoso ko manini ko diminuer les volumes la prostate tozali échographie tozali sinusite ba ronflera ba sinusite misu et le marape solo au moins comme ko le misu même no solo toza wana docteur mo akopeso ba appareil le bloka ba kisi au moins na die o komana bien en tout cas bato babotaka bana bazana malformation ba ko le tengama makasi bien kenda makasi kende docteur Mogijo azong sango vraiment tout droit voilà na banda toza na baka na police ambata wana otunika pas docteur Mogijo ba relaxa yo kuna voilà ya Gabi to souci la question oyo des avants ils ont continué car toujours na ngam na bino na les abakou to moni direct qu'il y a essayé de Panama direct wana et créer problème ko sona na kati ba ngomwe la maman Gerda oyo azali maman Musakoli éviter ko maman Gerda ba woye nani parce que tu es dans un mois, le système kuna la production kuna tuna bango mais que soit on a déjà na kati il y a direct il y a et c'est des panneaux mais ça ni atal na ngote na ngati totalité na éviter la tala ngote ba lo ba wole la sila mais ba wole li et c'est des panneaux et ba wole nani Gerda maman Gerda oh en tout cas la éviter la natalité faut natala ok. Merci. Mais là, comme ça, mon autre n'est pas dans la talit. Ok. Ça va, ça va bon. Voilà. Merci Yagabi. Numéro de téléphone, je crois que 089. Les cas rendez-vous dans docteur Mogijo, on va salaka et puis on va 2-3 personnes pour que dessus ça na Yagabi. Voilà. 089 65 61 779 089 65 61 77 ma terrain na biso eza toujours ma terrain na biso ezali na njeli brasserie toi na nini na promotion ya 1500 $. Yo moko yebi to ke njeli brasserie ma terrain eza ba combien 7000 ba 6000 et comme na cher mais maman nana ta casa a tsali ba promotion ya 1500 tozaka kana entrée ya 1000 maisons wana to koti au mona ba terrain so eza quelque part wana 1500 $. To na promotion so au moni bo somba libela au somba te ozela kala promotion ko sito kwani yakabi non somba libela to apeso na promotion ya $250 na maluku menkau 250 toi 350 toi na 500 toi na 1000 1500 2500 na maluku menkau toza na quartier iye na koleka daipen okusala kozo kende maluku peu cher toza quartier iye ezawana toi na 3500 na Prince. En tout cas, benga so ba terrain na yo, net ba terrain 250 on ngana tinga na kosoma ngo 10. Ta kosoma ko 10 pona yo ka bien 2500 pas mal na dépenser mingi te 10 20 sur 20 10. Ozomona. Donc ça net ba créer freitas ba sali, ba somme ba terrain na bango belé na njili brasserie wana na maluku ba sombe belé. Donc au mona ke lobi makambe koma danger, lobi makambe koma musika. Je vous signale que na maluku déjà bazo bongisa bazo tonga ba nouvelle cité na maluku biso toza ba terrain kuna to bénéficier na maluku menkao to bénéficier en tout cas na pese do ba mbote na ngai na tandini koma motema papa bless okito mbote na ngai na bienvenue koma motema papa bienvenue bosembo Kadija Plamedi Kadija motema Kadija Isaka motema papa Cédric Misa Isaka motema papa Claude Clarisse Isaka motema papa Claude na pesi mbote na Joël Kacha na pesi mbote na Irene Kidianfuka motema ya Gelor Beloko na pesi mbote na ngana Fire Basket
napesi yo mpe mbote esika ozali napesi mbote na ngai na papa paradis Chikito na motema ya mwasi na ye mwasi apembe mwasi kitoko kuna babiso koleka te soki olie kuna Thomson bisi batumbeli yo non wana nzela koleka te mama Marthe na Bruxelles Mireille Kazu napesi lo bambote ebele esika bozali nzamba azala na bino mwana nga Hervé Ikanya napesi mpe mbote na kati ya Paris wana Christian Shoga ba bon séjour mbote na yo nzamba azala na nzamba pambola yo en tout cas ba mikam na so kende liboso mbote na ngai na mwana okone nani na bosani komona en tout cas prochainement na kotaka komona kombo ekei age comme menacé nzamba azala na bino nzamba batela ni boso ba batela na ko mama lo panga ba papa lo panga boso ba batela lo kesiko ko bwakela ngunda lokataka mobangi azalaka te okeluka ndako suki pembe babengi yo ndoki mibwakela ngunda koyoka soni te. Voilà. Pierrot. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Nayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo Yesu. Hosana na netoli kombo na yo Yesu okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Ta position, Dieu changera ta situation. On te yandoto na yoki mongongo na Yesu ebenga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili memaki ngai na mabonga. Alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi na koyemba na fongo milelo bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kamba ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance